L'île to bunda 37 ans de l'identité pour tous ala to mona batu o va salir vision chef de l'état ou azo respecter vision vraiment un chef de l'état té. Ka yeba longola na ke non la justice. Soka ke na justice a longi a kozonga na ye. Problème ezaki ezesko premier mutema pe ya bolingo ya mboka. Bolingo ya mboka ne ba lobi IGF faisait instrumentaliser. Non. Comme une caisse de résonance à IDPS. Bata oyo ba wuti na régime à Kabila bazande ba teti. Tu peux coopérer avec la justice, tout à fait c'est normal. Ba kizo ne loko moko boy. Rotumol. Elenge sati lelo misale katani. Avenir qui quitte oya Coûtait comme 24 millions. Ah, na ebiso ke misale katani. Gentili Ngobila zolinga ko simbisa chef de l'état touchi. Na sens ni tolo babongo. Aye kini bopeto. Chef de l'état simbi pa ubu asalibo. Kini bopeto wu fufu. Ok partout. Moko ntombolo akokanga peko abokinga kuna. Donc c'est ça. En tout cas, en air, félicitations, service de software renseignement, tout sengi. Bon, multiplier sur ma stratégie. Bon, ça, là, surtout pour le moment, là, non, bon, ça, là. Oh, il y a eu bon à l'État. Place, n'est pas la boloko. Ok, oh, il y a bon à l'État, place, c'est ça, boloko. Les lobbies sont tous à wana. Bila, il y a Gentiningo Bila, et ça, zéro. Il y a un lobby, bah, ben, ta fifi. Moi, soit la fifi, bah, tiens, à Gentini, bah, tiens, qu'on vende quelque part. Ok, si 45 députés dans l'Assemblée provinciale, Gentini Ngobila a 33 députés dans l'Assemblée provinciale. A sali dynamique Ngobila, batu bazo futamate, batu bazo dans le gouvernement provincial. Bazo lela, Gentini Ngobila chaque fin du mois, azo paye ça bango $2000. Oye bazo zwa. Les Zamba Liboso a un plateau, une émission anti-balle dans la voie céleste. Ben impressionné les amis. Non, en tout cas ça va, ça va. Les Zamba nanga Liboso. Donc on a boulera vraiment on a les capés dans cette émission na yo. Donc, il s'aligne vraiment, c'est un macasse. En plus, on a poto na rosinga normalement, vous s'abonner massivement à la chaîne Oyo. Puisque bon, nous avons information, il y a bien à wannégi bon message na roso. Nazalanda ou nalanda en tout cas, et ça là, on va bien mon robot. Ok, avant de aborder, parce que je suis au limbo là, lui son ami Oyo awa. Vous avez par exemple leader, au bas ça les marche contre Gentini. Oh oui. Bande vous avez bien tout nanti-bal, tout na bande quoi, na c'est malabang. Pourquoi vous marchez? Vous avez des pages à chez Ngobila. Vous avez ni bas député provinciaux. Ni les a motivé nous bosser à départ Ngobila. Non, normalement surtout si départ il y a des connexions Ngobila, ils ont conseillé ça va congolais. Ça veut dire que nous avons un communicateur IDPS. En 2023, barota la bila ya FCC KHT, barota la bila Union Sacrée, barota la bila IDPS na président Félix Tshisekedi. Il y a un biso to lobby boy. To moni que 2 ans où il est a pamba. Gentini azo salelo ko mon côté. So ko tali gestion ya Gentini Ngobila même dans le monde entier. So to te micro balade au monde la batune sur la gestion no ya mabe. Biso marche auto salaki, to za na soutien mutu mon côté. To suis 100 francs ya mutu mon côté. Et zande que tant que to za ba congolais pe to telemi. Mais mobilisation ana effort total hein. Vous avez na opposition te bona pouvoir. Mobilisation to mona ki wana full wana. Non, normalement mobilisation wana, je pense que yo pozala ki na kati ndeko langa ntibal au monaki. Tozala ki na soutien mutu mon côté. To lobby en ngoboy. Peuple congolais à comprendre. À comprendre que non, normalement, il faut soutenir le chef de l'État. Pour le soutenir le chef de l'État, ils ont raté, ils ont soutenir le chef de l'État. Non. Sauf que nous sommes et tant que Bisso peut combattre l'UDPS, nous sommes au pouvoir, oui, tu peux être opposition. Bon, sauf que les gens a une union sacrée, dans ma B, où il y a ça là, où il y a continuer comme ça, chef de l'État. Sauf que monde qui ça ne va pas, en tout cas, tu as les mêlés. Tu as les mis, tu as l'appui à mon côté, tu as l'appui à peuple congolais, tu as soutenir Bisso. Je pense que dans le bango, mais une fois. Nenge to zabo to jeta sans fois l'écouter à mutu moko te peut te rezoiter to ça la proposition mais bon marchand qui ba beti ba gaz après non il reste et a toujours un gouverneur non normalement lâcher prise non nenge to za na ebisi bino ke lobby samedi to za sur le terrain to za chaque samedi to benyango samedi mais bien vous avez le pouvoir ce qu'on marche bon ça là wana c'est la puisque ça ne va pas azo ça la vision chef de l'état en plus na koyebisa bande komingi na kokebisa bango ndeko Gentini Ngobila azo lengi sabate belé que non ngana za massa chef de l'état to biso Gentini tika biloko wana chef de l'état azakana camarade chef de l'état azane na ba collaborateur et loko o yozo lengi sabatu ko bengi simutu non ngana za massa chef de l'état non to yebiso directeur de cabinet chef de l'état kenda et loko ni ezangi yo po kendi to lobi ke biso ba combattre de peste aux ala po to yebi ke to ko fingama bilan chef de l'état mopanzi sango on a l'ingakami bila chef de l'état majorité 600%. 80% ils pas mandataire na ba gouverneur. Ce gouverneur azo sala bien la ville wana ba ko la chef de l'état maboko. Mais ce azo sala bien te ba ko finga nani président Félix. Ya on a biso to lobby boy. Oui, nous sommes au pouvoir to boyité. Mais to lobby niet. Gentini Ngobila chaque samedi biso to za ato tindi batu.
opposition tolemba yo na Kabila te lelo toza na pouvoir toza wana pas to concevoir pouvoir la pas concevoir pouvoir ezaka pas na monoko te ezaka ko telemela batu nyonso tout o bazo respecter mais tout le monde a guiché ça a remplacé Bampoul quand même Tony Banjele belenge ça mwana de sande tokeyo tumboli lisusu place yo moko tumboli elenge sati lelo misala ekatami avenir qui quitte oh ya écoutez comme 24 millions na ebiso ke misala ekatami Gentili Ngobila zolinga kosimbisa chef de l'état touchi na sens ni tolo babongo aye kini bopeto chef de l'état simbi pa ubu asalibo kini bopeto wu fufu OK partout ya on a lobaka c'est mieux que bazo ata mwana mwasi o fifi o azana lo ala baba te ata awa balongolela biso fufu elala oyo wala pena zo eza pasi L'île to munda 37 ans de l'identité pour tous à la tout monde battu oh il va salir vision chef de l'état ou azo respecter vision vraiment un chef de l'état il y a wala biso était que ba combattre la bengi bana mboka nyo surtout lobby chaque samedi to za lanzila to kotika ngoti mukolongo bla kolongo en plus même si ba député mais ozo continuer na to landa na top Congo directeur Gabriel Ngobila abibino mambo ça la iracha parti ayibi ngote mais nakoka moi c'est comme si ba déserté nakoka moi tant utolongola ki loi ya sakata na mina iracha parti ayiba gian yem tatina ki biso ça veut dire il faut te comprendre le mo biso le ba cadre biso parti to za na problème moko na bangoti problème est ça que papa Tchenti Sekedi na lobaka soki bible pekisa ko adorer mututé mais ngai lelo hier cardinal na so ko adorer papa Tchenti Sekedi wa mulomba papa Tchenti la ICP prenez-vous en charge. Ça veut dire que tout le monde est là comme ça simbaté, mutu moko ninga bebisa vision ya chef de l'état, to kozela ya chapa tsa pe cette autorisation te mo panzi ça. Normalement to kotel ma poto tele melaye après bango bakoya. Lelo biso to za wana. Bila ya Gentili Ngobila eza zéro. Ya on a lobby ba benga ta fifi. Moi na moi so na fifi bati ata awa Gentili bati na ko vendre ata quelque part. OK, to continue dossier ya Matata Pono Bukanga Lonjo, Sénat ba senga ba le comité parlementaire Matata Pono masina. Là vraiment tout à fait c'est normal na rosenga na ba sénateur na bisonyo surtout mais Matata Pono za occasion de quitter Kishi RD ça na Ghana so azali azaki reprocher azana conscience que non azana conscience azali reprocher que non ayibaki mon azo ensuite mais azongi bu là il est que non omoni acharnement babiloko wana kolanda ngote fachi azomo que non Matata Pono babiloko wana kolanda ngote za ko seka mutako ina vélo. Ça veut dire monde de quoi Matata Pono ndazana ngala ko senga ba sénateur nyo surtout boye ba kende boza wana eza ce qu'on a minute eza likamba mabele Matata Pono na mwasi na soki amoni ke non azana problème te na ko senga pela ba sénateur so boye bi ke non Matata Pono na problème te babuka ye balongola na ke non la justice soka ke na justice alongi akozonga na ye problème eza ke eza ce qu'on promet mutema pe ya bolingo ya mboka mais balobi IGF faisait instrumentaliser. Non. Comme caisse de raison ça y dépêche. Non. Ministre était ni baba détourna mais IGF a landé tout le monde au économie bataille de pèse. Ba soupçonner IGF qui problème est ça nini. Bata oyo ba wuti na régime à Kabila bazande bateti. Tu peux coopérer avec la justice, tout à fait c'est normal. Ba kizo ne loko moko boy. Au moni ke noté loko ba kisenga ti na zona nga boy na zongi sana sabe ndeko eteni makamno so IGF faisait manipuler. IGF fondé botami na moment ya président Félix. Ezala ki banda kala baba nene ko négliger yango. Cette fois-ci IGF a komi ko sala ne musala nango. Yo moko to banda na non sina oke no ba misusu balinga ba kima bazongi si bango. Tout à fait normal. IGF est indépendant, la justice est indépendant. Ça veut dire qu'ils ont manipulé par le cadre de l'IDPS. Cadre de l'IDPS, il y a non, il y a na IGF. Pour Mikolo, papa Gilles en tout cas, le saco. Ce qui va bête la batute, on va bête le Moukongo pour qu'il y ait liboso. Pour la moussala chef de l'État. Il y a un conseil appelle le sénateur. Bino ba sénateur au bosa kuna la Sénat. Boye ba ke soki bo protéger Matata Pono. C'est que vous avez impliqué dans le dossier. Biso peuple to la bino. Au monde de la ministre, tu as un combat pour ça que soit nous, les députés provinciaux, même que ce soit un biso IDPS. Et puis si on a au Canada, tout si c'est un problème avec les députés provinciaux IDPS, après tout le problème avec les sénateurs. Sénateurs, ceux qui vont mettre que l'homolémité Matata Pono. C'est que bino peut vous impliquer, puisque on est là, affaire à Bukanga Lonzo. Matata Pono soit que la justice a retanga bango belé na kati wana. Yongo bazobanga mais to lobi ke peuple azali kolo ya nyonso tout. Loi ya sakata na minaku bazalaki majoritaire tozalaki minoritaire mais to longa kiango.
na biso bino pe na Sénat soki bolongolité c'est que vous impliquez biso tout ça problème ba député pour Sénat Gentini Ngobila na Godempo après total la sikoka la bino Aner akangi deux directeur général au banga bakima na Brazzaville. C'est comme si Aner arrivait. Non, tout à fait normal. Moi la mboka tout à fait normal. Au moni eloko commence à même tout nana ndima kike Zoé Kabila bato ba rolongoleza bato ba fotaki. Nana ndima ke Jeannette Kabila ba chef coutumier o bando lenga bango ba ko funda. Donc il faut comprendre que le peuple congolais conscience jusqu'au à Télémi. Abino il faut na ça la mboka. Ba makila ya ba rosimu kende ba kapanga la bana mboka nyo surtout ya ese wezo tanga komi ko ganga. Na minute oyo fumu kimbangu place azali. Yo député o nani to liembongo boy. Yango to le bozaka bo ba bato banga bakima. To lobi ke aner. Au monde na kati ba service wala. Bata mabe bazala na bango tie. Ezala ki na chef ya mabe. Biso UDPS to bandaki ko boudisa Kabila na système Kabili. Na minute au Kabila déjà page tournée. Tozo kota ce qu'on a système Kabila za corruption qui moyibi maramebele. Na minute au kaka aner wala to changer batebelete je pense au yebi. Kaka ba obande ko sala musala na série ya Kabila yango pe ce qu'on a mis sur le bité cette fois-ci photo sale la mboka sokite mu kwantombolo akokanga peko abokinga kuna. Donc c'est ça. En tout cas, Aner, félicitations, service de software renseignement, tout sengi. Bon, multiplier sur ma stratégie. Bon, ça, là, surtout pour le moment, là, non, bon, ça, là. Oh, y a bon à l'État, place n'est à la boloko. Ok, oh, y a bon à l'État, place n'est à la boloko. Tu es dans la loi, non, ouais, Chani. Non, non, c'est ma Chani. Bon, ça fait Beto Bendegeni. Non, 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 il faut pas. En 1960, les gens, Congolais, Moussouba, Kenda, autant à la poto. Yo empêché bon loi no moti loi na ou pelisa moto bon est-ce que na ekabwe dini disco dissolution ya coalition ya union sacrée salé non en fait pour la loi wana il faut être sage il faut être purement politique je pense que donc faut d'abord le bar bon je sais au chef de l'état lobaki il faut être purement politique pour qu'on comprenne que on a deux façons. Ça peut arriver que j'ai appris que non, c'est pas nous, c'est pas nous. Bon, je te dis que c'est motivation les outils. Non, au moni motivation. Je suis témoin d'un candidat avec une initiative. Oui, là je sais. Motivation. La majorité moi la mboka, là je te dis ce n'est pas l'UDPS. Motivation on de konoé chana zanango, y a on a lobé ça ba force union surtout y a nature. Mon pépé maini tout ma belle côté là lobby non cette fois c'est faux. Nabi Miseloko boy. Biso IDPS en trop long la biso na makambo wana. Tout ça na kati makambo ni secrétaire général président non attaque de monter IDPS. Yamana nina lo baboy. Total on a défolé. Ndeko Noël Chani a lobby à cause de la conférence de presse, je pense si j'oublie pas c'est demain. À cause de la conférence de presse. Si qu'on par là a vu nanga na ko pesa normalement vraiment soki na landi muto a proposé loi wana na conférence de presse ça pèse pas détail nango. Puisque le long a volé, non, l'on est bien, mais peut-être qu'on a volé Moussou, dès qu'on a eu Tchani la conférence de presse, à coup d'été, on a avantage à Ronin. Pas de Wabinga, bête, avantage à loi et à Noël Tchalan, explicitement. Avantage à Zaboué. Avantage. Congolais et l'autre, Congolais au Congolais. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de faux azala. Au moins, la loi. Ce qui est ok, vous remarquez, Batou Mingi, où est Bapé Sakabiso comme président Mboko. Sur la majorité bazaka batuma ba uti libanda kaka bango moko batu boso telema boloba ke Kabila za Rwandais azabo na boy oh nani Fayulu azabo na boy surtout ce que la ministre Noël Chena na loi wala ay na loi na ça veut dire que ninga to zabo na epsa kabino premier président auto zo na tête ya pays état que politicien état que congolais d'origine c'est Fatou Beto nyo surtout baleka ba commerçant ba soda ba étranger à part qu'il y a tokolo baba misusu wala tokolo bomela bango moto mais là comme on a aussi là qu'on Noël Chanaye ça veut dire que aux unités de Kolabiso na eba pina comme on a été député ou abina abina bona na bossen comme on a député t'es député moi tsara boy un mon a s'intéresse à tsara je ne sais pas non non on maintenant on maîtriser comme on a été à ça ma beaucoup ben s'intéresse abina dans ce moment le président Eli Martin Fayulu président non nani bah les azal les présidents non ba la poto boko parce qu'on a autant ndeko na biso tanga lo bakaza président Eli ndeko Fayulu za président Eli na Facebook na WhatsApp. Non, là je te dis la vérité. Non, là je te dis la vérité. Ndeko Fayulu za président Eli na Facebook na WhatsApp. Ndeko Fayulu là comme ko lobake no maman na ngai papa na ngai baza bana mboka.
mais biso ne surtout nde toyebi awa toyebi ke non ndeki yo kombo no Moïse Maoka okoyoka boy na njil okozana ndoyi na yo na bandal mais yebisanga oyoka da ndoyi o babenga Fayulu Madidi ya joueur ko tazali ya joueur na wife na Congo na joueur aza Congo na Congo le te loba wana azongo pour na sentiment et lo mona ko yebisa yo bando vanda oyoka da Fayulu akufela tata moso bena nous toyoka te akufela mutu nyo surtout awa na Congo akufela maintenant toyoka te donc ndeko Fayulu botika ba distraction loi oya Noël Tchani eza pona ndeko Moïse Katumbi te eza pona ndeko Fayulu te eza ke poto zongisa makambo nyonso surtout na nzela oya yebi kaza congolais te suka na niveau moko bokeba mais bato baza frustré baza belé ouais là je sais puisque le lokoso na bango oyebi mingi pourquoi le kwana basala ki yango mona mboka to la même moko ya approche ya Fachi Peter Kazadi et c'est comme si bon, rendez-les bien. Tweet n'a sali. Non, tweet il y a moi Lamboka Peter Kazadi, je pense à Outiko le canal na radio moko à top Congo Outiko aussi faire lobby. Ça veut dire que tous en un moment où tous ali, tous en makambo belé na kati mboka. Et ça moment où tokoki ko bimisa yango te, ça veut dire que et ça la batu mususu ndeti Moïse Katumbi. Akoki ko zala lésé de façon que vous aluki makama bagera ba estena tobi bato ande basalaka eza yo na lobby total on a dévolé volet politique na volet msuto ko la pena clair kaka l'émission on a kozonga après conférence de presse ya ndeko Noël Tchani je pense que ndenge moko ko limbo la c'est leur vision ya loi na ye là par là to ko mona ngende ni au mais pour nga déjà ndeko Noël Tchani ozana soutien alors risque à courir est-ce que ça sécurisé tous en état de droit je pense que ndeko Noël Tchani a bloc wana ya bata pembe wana basé bien na Congo ce sont des milliardaires musu baza politique baza na monde mo ya ba commerce ba osangisa 2 milliards mo pas pour moto ba les est-ce que ça sécurisé d'abord bon ndeko Noël Tchani za à part soutien populaire ça donc soutien populaire normalement je pense que place ça sécurisé na minute to za soutien na moment mukapale mutashikia unapaka muzuri la minute ça commence de donner muke que l'homme abattre ouais nenga za wana je pense que azana sécurité déjà na elboso ya Nzambe na peuple congolais. En plus, na rosenga lisusu aza candidat maléré, je pense qu'aza na sécurité ko tambola bongo te quand même. Mais là to rosenga la bala mboka nyonso tout, en tout cas, to za na bolingo mboka. To landa bato wana nyonso tout to mangungu wana. Congo oyo na yebisi bino to zaka na mboka moko komo na Congo. To zaka na président moko komo na Fachi. En plus na zo sa bato oyo bazolo baké IDPS, ibotika komba IDPS. Na munoko na bino. Soko mesala ko bomba bato na mbeli. Yo be jour au moins on a fait na malaria et c'est que baboma na mbeli non même si peut-être à quoi il est na balcon IDPS to za na pouvoir tant le bato za lelo na lobby libela na libela za pour la lipa na ngubati soki botali lita papa chenti c'est que na Nelson Mandela presque ndenge moko otali Afrique banda ANC bazo pouvoir ti lelo balongwa de biso pe IDPS ne to zu pouvoir to longwa te wa to biso no clair to lobby te ke to ko ya non na manduki non mo na mboka to ko ya na stratégie IDPS nous avons 1500 chambres ya pouvoir. Si les chambres pouvoir ils dans le salon. Pourquoi bozo linga to longo? Yango na koyebisa bino président Félix Azawana akosala. Boyebi histoire à Chine. Histoire Chine va voter président mon président via Bolamo asali. Président Félix c'est loko akosala. Bota le loko Kabila tika biso na Congo. Ba santé loko ba chinois. A signé ce contrat na ba chinois. Tu vois que sous ba santé te. Ça veut dire que comment formol la formol. Bon c'est là au chef de l'état président Félix Azosala. To conseil la bana mboka nyonso tout. En plus nakoki ko leka likambo te sans tout fanal ba makambo le l'assemblée provinciale au sotaki yango bala mboka nakoyebisa bino IDPS lelo tokoki ko joape étant que to bimisi gouverneur à ville à Kinshasa pe président assemblée provinciale to sa majorité dans l'assemblée provinciale nous avons 12 députés mais Gentini Ngobila a parvenu ko boka place kana la biso outil Gentini Ngobila a parvenu ko diviser IDPS ba député IDPS divisé par deux Azui 6, ba continue la dynamique Ngobila. Nazoloba on loba na yebango. Gentini Ngobila yebi. Après c'est na robeta pe ba député na quelques députés awa, boye bango ba na poto. Gentini Ngobila zui 6 députés ya UDPS. Le contraire ndeto za on a donc première force politique nationale provinciale les IDPS. C'est l'UDPS nous avons 12 députés. Problème est zawana et ça makamo le cas. Les PP dans les caméras l'esprit. Non, la ministre sikoyo na lobby que ba force union surtout ya non tous ont récupéré plan tous ont récupéré Gentini ngobla problème les animaux na mboka azui 6 députés UDPS à côté c'est bon la dynamique ngobila boulé qui est na hôtel de ville il y avait beaucoup
oh bato bazoya to mona bureau vide ozo boulé que non bato bazalaka te mais bato bazalaka mbongo nde bazo futa bango te mais Gentini Ngobila on te lobi système Kabili corruption de tina mutu Gentini Ngobila zui si député voilà à côté on a Dynamique Ngobila là ba député au azalaki ça fait 33 donc soko tali si 45 que député dans l'Assemblée provinciale Gentini Ngobila azala 33 députés dans l'Assemblée provinciale asali Dynamique Ngobila bato bazo futa mate bato bazo na gouvernement provincial bazo lela Gentini Ngobila chaque fin du mois azo pesa bango $2000 oyo bazo zwa to bengi sinde ko na ba bref oh mwana mboka tant tozolo babiso toza ba communicateur o to kota bande ko bato yi debe ko lo fort ah to lo baka o toza na ngona maboko mwana mboka nazo yebiso ke loko na lo soki nazo kosa mutu moko na lobi ke na fongoli manduki na ngai na lo bango chaque jour donc Ngobila futa ba député $2000 par mois Dynamique Ngobila mbongo wana ezo utaka ngana mbongo o la longola ba fulu ole abongisa banzela asilisa makambo yele Fatia zo courant président Félix aza mutoyo na lo ba président Félix sa politique les Kobo et les Rena président Félix a kosa la yebanaye azoyeba makambo mais te akosala politique les Kobo les Rena déjà de lekani bomi aza na mandat à 20 ans boloba wana za baloba o 100 ans wana c'est l'obino aza na mandat à 5 ans atika na 2 ans mwana mboka na yebi akosala politique les Kobo les Rena tanzo pour ça omoni 2023 continue rendre omoni tant totelemi boye na yebi so clair naza la facilité tozu ba appel ya bato Ngobila mbongo ba non tozo bundela mboka eloko wana Ngobila zo sala zo boma pas corrompre ba député na kotanga no mi baleka oboko yeba et sali soni peut-être lelo yen naza la président assemblée provinciale de Konabiso Chibalabala ba mbongo nyo so tuchi balabala o sala na changu wana eza mbongo euti na ipa Gentini Ngobila omwana o Gentini Ngobila ni to ko zo lisusu muto biso tozo boule tozo mutu tozo boule te tozo la bateau ya sima et là on a koyé bisayo ba koti réunion tout soit qui ba futi d'information que il faut Chibalabala so ba oui il faut te récupérer Chibalabala ba yokali wa la président Chibalabala boyi likolo ya mbongo ba pesi bango soko boyi ko zo arrière ba pesi John Mabo ke benda za puis on t'a la minute na boyi tu assez minute au table soki oboyi ko zo arrière so tel ba député provincial belé de bazala ba arrière soko boyi ko zo arrière ba pesi yo $12,000 ndeko Chibalabala na ndeko na biso esali so donc c'est-à-dire tous les députés provinciaux provincial il y a il pose à Kinshasa bazala ba arrière ngobe mutape c'est bon soki oboyi ko intérêt nini intérêt que non Ngobila boni ke soki ba longoli Godin Poyi ba bouger Godin Poyi yé pas ça nini ako bouger mais normalement yé bisanga ndeko na ngai to ke ne peto zonga to sundeti maman la biso fifi o azana lo la ba maman la peso mbote maka c'est cardinal de l'UDPS moi na moi sonné lo kazo sala et kuna ba minéraux za to boyi te minéraux ça c'est vient na ba taxe non to boyi te minéraux moi ka ba taxe o tant on soit d'aba $12,000 au pesa ba to soka tango pénanger est-ce que qui le papa yo za mo panzi sango o ba tu nyoso to ba Holanda yo Ngobila yeba yango toyebi da ba vérité no nyonso tout soko kotinda bato baboma mais na yebisi yo na ko sepela la kufa lokola Lumumba kufaki bazo fêter journée na na kufa na malaria na typhoïde pour la vérité na papa tient ce que na prenez-vous en charge Ngobila zo sala loko wana Ngobila za la boule déjà ya ko créer kutu déjà parti politique wana tonga opesa dynamique Ngobila moye ba député wana ba misusu ba député misusu ba koma ba ministre ba DG ba suppléant la ba tika misusu ba zoka $1,000 Ngobila tie bango $2,000 ba komi kolenga mais to yebisi bino tangu Rosar Malonda to telemelaki loi ya Sakata to zalaki minoritaire dans l'Assemblée nationale mais tant peuple a telemaki souffrance au peuple congolais zomona kanda o ndenge ba zo finga président Félix po yo Ngobila ozo ba mbongo pesa ba Chibalabala en plus na regretter na mutu mais dernièrement to mona ki ba conseil chef d'état ba kité na zando bazaki a mandaté par nan bon en tout cas comme c'est bon baza sima na bino te boy non moi la mboka en plus na ça ba tu ba la poto au monde to ça les locaux ko landaté moi servette na lati moi kepi na lati ezandeka bino ba tu bo sala biso na za chômeur ezaka ka to pouvoir te so chômeur non le moment clair puisque te ba tu so ba bunda ke l'IDPS to zo qui pouvoir poto ça je na ministre la sino que na chômeur musala ezate na vandi na nga mais nazo bundela mboka langa jour ba komona ja ba pesa nga musala puisque aucun na parti na biso pe kuna problème siko yebisa na siko na kosala ni to tiki ba cadre biso parti jour ba olinga mutema la bino malamu bo pesa biso misala bo pesa na za chome ko landa tende to lati boy ozo rouler moi litelo ko moko te na ko yebisa bino boy président Félix azaka ramoko lelo so tozo ganga boy po toza na Félix na tête ya pays après Félix mutu so azati
toko senga na bino boy ndeko na biso video chimanga akiti na zandu ndeko video chimanga na roye biso clair osa conseiller bon il paraît chef de l'état na considérer roté là vraiment je te dis la vérité botika kolukela biso ba problème ndeko video chimanga akiti na zandu bon to monique mutu moko akiti to kota ndeko video chimanga azo parvenir koyebisa batuke bon mona ba président parlement de commissaire pesi biso ta 100 francs ou biso na réseaux sociaux ba komi ko finga biso bo ça soutenir par ba conseiller chef de l'état bonabe non to boye loko wana lit na biso to sala to sengi mutu tembongo ndeko video chimanga na yebiso clair to 100 francs na oté soki to 100 francs na o pesi biso le kala te volo puisque comme ndeko na biso Moïse Mathieu bakomi ko m'aider la maman zandolé video chimanga lobaki bebe sala boy otikele mutu numéro benga yo pour la maman la zando o komi su ko boya ko yamba to lobi boy ba conseiller sur ta chef de l'état to linga rabino makasi mais ceux qui besoin la vision chef de l'état té boy ba biso et za pyramide renversée to beta o bambeli ngata atana liaka na yo ceux qui besoin la vision chef de l'état té oui to za permet na ba cadre msou oui to so na ba cadre msou bien. Mais moi, je défends mon parti, l'UDPS. Commentaire mon qui pour na Rwanda va gagner va est. Pour l'état de siège. Commentaire mon qui pour na état de siège va décréter qui. Et bilan là. Non, en tout cas. Positif et négatif. Bilan pour na est positif et là qu'on a chef de l'État sali en tout cas, chef de l'État. Mais bah donc faut dernièrement à plus de 50 morts. Il faut comprendre. Au bout moment le plus de 50 morts. Il y a moi ici moment la loi oyo. Loi au balobi va être bon avion, on le but on a dévolé. Ça veut dire chef de l'État, yemoko yobi maram chef de l'État lobaki. Azana posa ko peser ba makambwana. Moi na mboka pour l'état de siège na roye biso que le chef de l'État en tout cas bravo mu kontombolo. Asale loko mobuto wando sala. Na est lotinda muta est bu atindi muluba. Atindi bu. Oh tay ba to wala boy. Et ça stratégie ya bien. Bino moko bana ya est. O bozala ki ba kondi kuna. Pendant 18 ans, bozo diriger est on a bandeko na bino bazo kufa se kokufa. En tout cas, président Félix n'a évité. Ceux qui va pexer ça ko adorer mututé maintenant la so adorer famille Etienne Tshisekedi. Puisque dans un président ou Aza et le gant, Aza complet na nion surtout. Aza te loko là, Rwanzinga Nkufu à quel premier jour na Séni, na Sénat ko représenter Abeti Commodore Ora Jakou la bete la clip na 1952 na veste. Non. Donc ça veut dire président Félix en tout cas les locaux au sala nzambe ni mtosa katinaye yango to sengi nzambe apesa yo bwanya abakisa yo il y avait beaucoup de gens au balobaki Félix atanga ta salanité mais ce côté na ba discours on est surtout il y a chef de l'état azo bimisa ba momoko lokolo ba gourdon ba momoko ya rouge bordeaux o ezo compliqué bato batanga ta na université ba liège ba nini surtout président Félix en tout cas na linga ko makasi état de siège yango na ko senga pe état de siège wana Souka kota la tout la province surtout. Tout ça la ngobongo pas to que total la bango siko. OK, merci de comme na souka émission na émission bolingara. Tout le bateau to be JR wa mo ka ba communicateur IDPS. De ko JR émission comme na souka. Na bita boke bende 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour le monde de la personne numéro de téléphone. Merci Banambo Gagnon surtout en tout cas. Na chaîne Obando la nabo s'abonner massivement Bondo monanga awa avant la pesa numéro na ko yebisa bino boy biso bandeko na bino toza awa to ko kimate au monde ba cadre belé wana lelo so mu kwantombola zate bana ba passeport rouge ba ko kima ba ke ba vandi biso to ko tika la awa bolemba ko soutenir biso te botsa biso toujours maboko nde bozotsa ba marche nyonso tout tozo sala tozo ata likuta ya mutu moko te tozo senga aide pa na bino soki lelo tozo futa mo banda tozo beza pona bino bolemba ko sunga biso te bolemba pete ko sunga ba journaliste oya solo ya bwania o bazo pesa bino information senga ndeti biso pona ba chaîne so ba olingate président Félix Tozawana en tout cas son excellence je pense que Hollande biso bana potonio surtout lobby samedi toza na marche na marché central chaque samedi opération Chantini dégage à libérer il faut topé samoti lelo 2 ans ville province à Kinshasa na maboka pépère de coalition le bité ko laver maboko histoire à Yumbi batunyo surtout ba kufela bande ko boye ba ketwana sima na bino lit oboya ko soutenir biso numéro na ngeza plus 243 89 35 41 700 plus 243 89 35 41 700 mais na ko suksa boyete mo na mboka sans tout finance la prière au babengelanga cardinal prière wana na ko betango Yesu Masiya to babaka kene kuluzo azaki na miyibi mibale
Wazali qui na lobo comme ça le biso ko zali messi ami bikso bongo biksa biso. Wazali qui na lobo comme ça ya mobala lobité o banga messi ate. Yeso loba ki le to kozalo na ndako tata. Awa na Congo Vital Camere to bakangi pe na miyibi mibale Mouyima na Jamal. Yoka Jamal. Si c'est vrai tu es le vrai directeur des cabinets des chefs de l'État, fais-moi sortir ici. Puisque ça fait longtemps je vous avais dit que je suis innocent sinon je dois mourir. Yoka Mouyima o banga directeur des cabinets chefs de l'État te. Yangwana Vital Camere va na kwa lobité le longana yo. État des droits oyo mbonga ba congolais to yiba kitika to mona oto zo mona fachibe yangwana lobi bana potonio surtout place Bozali boye ba ke président Félix Azali bénédiction oyo nzamba tinel peuple congolais place Bozali bo ba dit amen amen. Donc c'est cardinal plus 243 89 35 41 700 benga mo zo ba information ya bien s'abonner la chaîne oyo ko zo ba information chaque jour to za a. Merci de Gomina Souka to ya cardinal. Il y a eu des personnes qui ont dit qu'on a show le haut et au casson au coco. Là, on a fait un combat. Non, les aspirations, papa, c'est ok, tu as mis un souk à la souk émission à Bissé, mission Bolinga. Toi, le bateau, toi, le bateau. Oh, tu as bien ça qui cardinal. Vous s'abonnez, vous priez ma casse pour Nabisso. C'était votre humble serviteur, Moïse Mokantibal. Et ça, on va aller sur la soukate. Merci, mon ami. Ce qui est formé, c'est ça, oui, awa. Ah, non, bah, bien, ça crée ça des mots. Nous sommes à la mouko, bien, Antibal, oui, awa. C'est début au Saïma et au Salé. Merci, mon ami. Affaire à suivre. Ciao. Mutu moko chisi to kotande ko vidéo chimanga azo parvenir ko yebisa batuke bon mona ba président parlement de bu commissaire pesi biso ta 100 francs ou biso na réseaux sociaux ba komi ko finga biso boza soutenir par ba conseiller chef de l'état bonabe non to boye loko wana lit na biso to sala to sengi mutu tembongo nde ko vidéo chimanga na yebiso clair to 100 francs na oté soki to 100 francs na o pesi biso le kala te volo puisque comme de konabiso Moïse Mathieu bakomi ko m'aider la maman zandolé vidéo chimanga lo baki bebe sala bo otikele mutu numéro benga yo pour la maman la zando po o komi suko boya ko yamba to lobi boy ba conseiller sur ta chef de l'état to linga rabino makasi mais ceux qui besoin la vision chef de l'état té boy ba biso et a pyramide renversée to beta o bambeli ngata atana liaka na yo ceux qui ont la vision chef de l'état té oui to za pembe na ba cadre msou oui to so na ba cadre msou bien. Mais moi, je défends mon parti, l'UDPS. Commentaire mon qui pour na Rwanda va gagner Est. Pour l'état de sèche. Commentaire mon qui pour na état de sèche va décréter qui. Bilan là. Non, en tout cas. Positif et négatif. Bilan pour na est positif et là qu'on a chef de l'État sali en tout cas, chef de l'État. Mais bah donc on dernièrement à plus de 50 morts. Il faut comprendre. Au bout moment le plus de 50 morts. Il y a moi la ebisi moment la loi oyo. Loi au balobi va étranger bon avion, on le but on a dévolé. Ça veut dire chef de l'État, yemoko yobi makam chef de l'État lobaki. Azana posa ko peser ba makambwana. Moi na mboka pour l'état de siège na roye biso que le chef de l'État en tout cas bravo mu kontombolo. Asale loko mobuto wando sala. Na est lotinda muta est bu atindi muluba. Atindi bu. Oh tay ba to wala boy. Et ça stratégie ya bien. Bino moko bana ya est. O bozala ki ba konzi kuna. Pendant 18 ans, bozo diriger Est, on a bandé qu'on a bino bazo kufa c'est kufa. En tout cas, président Félix n'a évité. Ceux qui va pécher ça qu'on adorer moutoute maintenant la zone adorer famille à Tchéni Seked. Puisque dans un président où Aza et le gant, Aza complet n'a surtout. Aza te le là, Rwanzingankufu à quel premier jour na Séni, na Sénat qu'on représentait avec petit commandant au Rajakou la bête la clip la 1952 na veste. Non. Donc ça veut dire président Félix en tout cas les locaux au sala nzambe ni mtosa katinaye yango to sengi nzambe apesa yo boanya abakisa yo il y avait beaucoup de gens au balobaki Félix atanga ta salanité mais ce côté na ba discours ne surtout il y a chef de l'état azo bimisa ba momoko lokolo ba gourdon ba momoko ya rouge bordeaux o ezo compliqué bato batanga ta ba université ba liège ba nini surtout président Félix en tout cas na linga ko makasi état de siège yango na ko senga pe état de siège wana Souka kota la tout la province surtout. Tout ça la ngobongo pas to que total la bango siko. OK, merci de comme na souka émission na bus émission bolingara. Tout le bateau to be JR wa za moka ba communicateur IDPS. De ko JR émission comme na souka. Na bita na boke bende 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour le monde de la personne numéro de téléphone. Merci Banambo Gagnon surtout en tout cas. Na chaîne Obando la nabo s'abonner massivement Bando monanga awa avant la pesa numéro na ko yebisa bino boy biso bande ko na bino toza awa to ko kimate au moni ba cadre belé wana lelo so mu kwantombola zate bana ba passeport rouge ba ko kima ba ke ba vandi biso to ko tikala awa bolemba ko soutenir biso te botsa biso toujours maboko nde bozotia ba marche nyonso tout ozo sala
tozo ata likuta ya mutu moko te tozo senga aide pa na bino soki lelo tozo futa mo banda tozo beza pona bino bolemba kosunga biso te bolemba pete kosunga ba journaliste oya solo ya bwania o bazo pesa bino information senga ndeti biso pona ba chaîne so ba olinga te président Félix Tozawana en tout cas son excellence je pense que Hollanda biso bana potonio surtout lobby samedi toza na marche na marché central chaque samedi opération Chantini dégage à libérer il faut topé sa moti lelo 2 ans ville province à Kinshasa na maboko pépère de coalition lobby te ko laver maboko histoire à Yumbi batunyo surtout ba kufela bande ko boyeba keto na sima na bino lit oboya ko soutenir biso numéro na ngeza plus 243 89 35 41 700 plus 243 89 35 41 700 mais na ko souk sa boité mo na mboka centre finance la prière au babengela cardinal prière wana na ko betango Yesu Masiya to babaka kene kuluzo azaki na miyibi mibale wazali kina loboka mo salo biso ko zali Mesiya mibikiso bongo bikisa biso wazali kina loboka mo salo ya mobala lobité obanga Mesiya te Yesu alobaki le to kozalo na ndako tata awa na Congo Vital Camere to bakangi pe na miyibi mibale Mouyima na Jamal Yoka Jamal si c'est vrai tu es le vrai directeur des cabinets des chefs de l'État fais-moi sortir ici puisque ça fait longtemps je vous avais dit que je suis innocent sinon je dois mourir Yoka Mouyima obanga directeur des cabinets des chefs de l'État te Yangwana Vital Camera va na kwa lobité le longana yo état de droit oyo mbonga ba congolais to yibaki tika to mona oto zo mona fachibe yangwana lobi bana potonio surtout place Bozali boyeba que président Félix Azali bénédiction oyo nzamba tinel peuple congolais place Bozali bon va dit amen amen donc c'est cardinal plus 243 89 35 41 700 benga mo zo information ya bien s'abonner à la chaîne oyo ko zo information chaque jour to za merci de gomina suka to ya cardinal ya IDPS cardinal bino ba kombango kuna show le oyo boyoka son oyo koko là on pesa no ba kombango bino mo kaka non les inspirations papa Tchèque Tshisekedi OK to gomina suka na suka émission na biso bolinga to lo bato o to bengisa ki cardinal bo s'abonner bo prier makasi pour na biso. C'était votre humble serviteur Moïse Mokantibal et Zalamba liboso mo la sukate merci mon so que information za oyi awa ana ba bien eza krisa démocratie so mutala mu ko benga ntiba oyi awa so débé au saima et au salé merci mon affaire à suivre ciao.